Merci beaucoup, internaute Nabiso Boza, partout dans le monde. Abonnez à JNZ News Télévision, toujours avec moi, votre servante, Shira Bakayamba, des longues jambes. Une émission Nabiso, caméra éco-circulée partout dans le Congo, dans la République démocratique du Congo, dans la province, pour découvrir, Marambe belé vraiment, où c'est passé dans RDC, Nabiso Mboka Elengi. On a souhaité joyeux anniversaire à l'honorable sénateur Papi Bazego Tebousseli. Les lois baxi une année de plus Nzambe abatelayo année à succès année élévation au nom de Jésus-Christ de Nazareth amen. Vraiment le na yambeli bino ndeko godé ou aza communicateur ya IDPS to komeka kosola na sur actualité o ezo passer le na IDPS mabe écoute mbo asimbwa bango na bango babe badi bon na communicateur ndeko godé automeka kosola na ye cameraman Eli Fongwela nga déjà plateau to zo ndeko godé. Bonjour ndeko godé. Bonjour maman chérie. Bonne santé. Non, Dieu fait grâce, tout ça bien. Vraiment le na yambi na chaîne na biso ya sika JNZ News Télévision. Moi liloba po na chaîne. Bon ça va, on a souhaité bango bon vent. Oui. C'est aussi une façon d'aider la jeunesse. En ce qui concerne la matière d'employabilité, il y a des difficultés dans ma casse. S'il y a des gens qui ont des initiatives, l'initiative est louable. Et puis, de trouver que l'initiative est à deux côtés. De gauche, c'est investition. Et de droite, c'est pour informer aussi la population. C'est des diasporas, comme d'ici, il y a des barani les oleka, namboka. Parce que ceux qui peuvent les canissons au thé. Bagaba na vivre comme mensonge ya batuluka ba bouquetwa yambo bagaba na vivre comme mensonge le quoi ya ba eso baga na ba information ramasser. Moi je dis même pas que baga na ba information, j'ai eu beaucoup la chance ya Rolanda bango na mona kaka désingir du début à la fin, mais ceux qui bande ko bakanisi que au-delà ba bêtise wana to qui créer pe format mususu ya ba imboka ba ba nini zo le ka réellement na mboka. C'est que bonne chance na chaîne yo et que Neliboso, Nzamba Pambola, l'initiateur Nango, si elle est une femme, l'initiatrice Nango, Naza Papa, dans l'initiateur Nango, qui a atteint l'objectif Naé, les soucis primaires, les Ararosunga Baimboka, Baé Bamakamboui, Kolega Namboka Nabango. Donc je crois. Bonne chance et merci na chaîne et que les merci beaucoup à vous s'abonner, vous liker vraiment na chaîne na biso beaucoup à la décité ndeko godé lelo et indek bino na IDPS mbo asimbo bo bebani bozo kanate honorable Jean-Marc Kabunde na CG Kabuya na président de la République vraiment kimia ezate ezo sala soni comme on a bataille IDPS na pouvoir bo panzani. Madame Rebige na seki poani. Tango olubake yinde libiso na IDPS. Mais yinde libino po boyo kalate yinde libino. Rebi discoration salama api. Discoration salama na wenge. Ah donc Holandi wenge. Zela ko kabwa na batu salama na wenge. Et salama na wenge pourquoi? Parce que bazalaka bango nyoso ba ami ba fondateur. Tango ba kabwani ba reconnaîtra que ba sani ba kabwani. Lelo bato banda kolongwa na maison mère ou à Ranson Boga qui babi wenge maison mère Kabwani parce que c'est Wira qui était le fondateur. C'est que bato banda kolongwa banda sani ba banda kolongwa be banda ko Kabwana te. Ceux qui toquent na BCB jolongwa na BCB jusque BCB Kabwani et Kabwani te papa Cheraza wana c'est que yondo sani olongwe. Ceux qui na lobby bongo ceux qui sont na politique. On comprend que UDPS ceux qui connaîtra ba division et connaîtra division avec les 13 parlementaires. C'est eux qui étaient les fondateurs de l'IDPS, la division par rapport jusqu'à ce que tu aies continué à Obabengi UDPS Tshisekedi. Si on a Obabengi UDPS Tshisekedi, on rentre librement, on sort librement, et puis l'autre Tshisekedi dans ça là. La manière d'où Tshisekedi a implanté l'IDPS. Moutartika là pour Panzango, on a peu l'IDPS et là pour Kabwanate. Oui, pourquoi IDPS est au au Panzanate au au Kabwanate? Tu sais que dans le plus grand pouvoir, il y a parti à PCM à base. Le cellulaire, les sectionnaires et les fédérales. Bangonde Basimbi IDPS. Limité au Bomo Nagawana. Et ça a siège et coordonné Sikoyo, la fédération, la section, la banine. Ceux qui ont l'ingolo, IDPS et Panzani, il faut que la fédérale.
na ba sectionnaire na bato organe mususu balandi un certain individu moko boye. À ce moment-là, Torolobake IDPS c'est nini et Kabouani. Mais ce que c'est un individu qui était na niveau national qui a assumé les postes spéciaux et secrétaire général comme Jean-Marc Kabound avec comme le président a eu en violation de nos statuts. Lelo biso ezate ke Kabound alongwe to bengani. Et puis je suis parmi les acteurs principaux au Bengana Kabound. Je suis parmi les acteurs principaux de Koma. Ce qu'on tali les jours voilà muta tumba photo à Kabound voilà c'est moi. Est-ce que ce Bengani yo nakati ya batu? OK. Ezabo Kabouani. Ezabo Kabouani ta to jugé il était pas digne. Il y a Rosbenga Malisu ce président a UDPS ou secrétaire général il y a UDPS. Le pourquoi? Quand on était à l'opposition, les messages avaient un autre comportement. Tant qu'on était à pouvoir, folie à pouvoir. Les messages comme le chef de l'État, le roi Massanaye, il se dit de gauche à droite que c'est lui l'héritier d'Étienne Tshisekedi. Quand on est à Kinshasa en 2016, a eu chance Tshisekedi a couffé en 2018. Il y a eu chance, il y a que Stati Nabiso permettait qu'il y ait le roi secrétaire général à l'intérim qui a assumé fonction à Étienne Tshisekedi. Quand on a 2 ans, on a un héritier à Fenx. Et bon, on a un Fenx de 80, de 70, bavé ou à Kwenda Bazawana. Facho ya olo ba Fachi, Facha bandi IDPS ya abotami, IDPS ya ko se créé. Écoutez déjà Fachi déjà majeur. C'est que comme nous encore bord à famille tout le monde a pasteur le lot a Koufi moi a remplacé c'est ça. Tala. Boye baraté comment Fachi on a comme président na IDPS sur le gobenga wolo kwa famille. Ceux qui sont politiciens ou classe politique et fait devoir respect dans l'ensemble. Politiciens na comme Étienne Tshisekedi. Comme Étienne Tshisekedi le comment. Tant que Tshisekedi a Koufi, il faut mettre tout à ce que Facha Tikala na fonctionne. Facha Tikala qui non papa na zala qui Facha zala qui na fonctionne. Voilà le bandela. Et l'autre au bandela ngwana. Facha zala qui secrétaire national adjoint chargé aux affaires extérieures. Donc Makambo Congo Koutetala qui était. Donc lui menait la politique de l'UDPS à l'étranger. Donc on veut dire il y avait des secrétaires généraux ici, par l'occurrence Mavungu, Mutanda Alexis, Vieux Massamba, Pongo, secrétaire général Basainini, Leka. Na équipe on okuta Paul Chilumbu, bazalaki na communication okuta Augustin Kabuya, bazalaki wana okuta jeune na biso banyati même fils Mukoko mona kalelo comment troublé azana signature ya Tshisekedi. Donc fils Mukoko c'est le collaborateur ya Tshisekedi qui était aux affaires avant Kabound. Fils Mukoko. Fils Mukoko bomona lelo comme troublé wana. Akomi troublé ndengeni ya. Tozana sujet na été. Te pour le bien akomi troublé. Yango na lutter par rapport à ba makambazo sala na par rapport à ba makambazo lo bande tozomo épée makambazo ça épée troublé na ngambu na ye. Tozana na otozana ngwa. Tant Tshisekedi akufi. Avant même Tshisekedi akufa. Batunaye papa. Lelo osoko kufi. Nanya kozala successeur na yo. Ndengo za envie. Est-ce que ko ebisabiso nana ko remplacer na IDPS soko kufi. Maman, bato vérité, babeta li solo te. Ba oyebisa yo Tshisekedi aloba la démocratie ça nous occupera. Tant aloba ki la démocratie ça nous occupera. Angaka lobani. Bukolonga na okufa. Na otike la bino leader te. Bino mokonde bokotika la bokoluka leader. Oyo bokosia na mutu. Si quoi, tant que Tshisekedi a Koufi, c'était un certain mercredi, Bissot Tozaki na réunion à Ligue des Jeunes, il y a IDPS Tchangou, tu as eu information vers 17h que Tshisekedi a Koufi. Tu murmurais, tout le monde a eu la information parce que tu as concentré dans le match à Cannes. Tu as match à Cannes. Tant que tu as eu quelques numéros, tu as eu la résidence. Il y a des gens qui ont kuna, tu as eu la lupangu. Tu as confirmé que Tshisekedi a Koufi. Biso to komi limité vers 19h. Mais tant que tozo koma na limité vers 19h, to kuti lo yembo ko yemba na limité. Ba bilenge basangani. Mama, omoni le kambo bilenge ba puyaka ekendaka na suka. Tant que bilenge basangani bi ba bilenge na ba ko yemba nini. Etienne akufi, Etienne akei, matikeli biso accord. Mais na accord atikeli biso Félix Ndemoko mokonzi. Est-ce que au monde que sélection ya Félix ezala qui sélection moko naturelle qui a rien à voir avec famille.
or tangu bilenge bakoyemba bongo kabundi likundu ekosala nini ekomata kabundi likundu ekomata. Pourquoi? Parce que ya bande kokangisa que c'est lui qui allait être héritier. Mais nzambe na bonzambe na ye o azalaki na mission kosala na Tshisekedi. Amoni que mission ne silité et nzambe na bonzambe ne akoki kosala pe que moto mususu nde a continuer mission wana. Mais to kamwe nzambe na bonzambe na a choisir obe le fils biologique ya Kondo Tshisekedi de reste mémoire bato bayemba kana limité wana. Est-ce que bango nyonso bazalaki influencer la famille Tshisekedi? Pour biso tokutaka bango bakoyemba biso moko ale yoka mama yoka tango bandeko wana bamoni ke bilenge ya IDPS bango nyonso basala allégeance et pas Félix Tshisekedi. Le lendemain nango toye na matanga na tongo bato bayi na limité faut basala communiquer de façon que Kabunda banda intérim wana bavie Mutanda bazali bavie Bruno Chibala bazali bavie Mubaki bazali bato ebele oboyebi wana bancien no wana bazalaki sur place obi bato bakenda kozwa Tshisekedi na ndako bato bake kozwa Félix Tshisekedi na ndako yaki ba étudiant bake kozwa na résidence na ye bakoya na ye makolo mais mama moto lokuta koyebi soke lo moto Félix azoya nango c'est que yo moko tali kolobi non yes ça ne va pas allez tango zokota na limité bato wana nyonso baki balobi nini kaka lelo bako bimisa kisa Tshisekedi Félix akosala nini akovanda yenda ko diriger parti ba convaincre bilenge balobi bochana se biso toyi batuya mobeko et puis IDPS c'est ça ko prôner pour na état de droit nous allons respecter notre statut c'est Ndeko Jean-Marc Kabound qui va assumer l'intérim bazui chapelet à IDPS ba pesier bazui statut à IDPS ba pesier bazui ma mikiti ya Kondo Tshisekedi ba pesier a assumer intérim a mema biso na congrès tangu basili si réunion esili Ndeko Chilombo atelemi pa ke ndako omoni makambo we rasalaka na martyr tangu bakutana kana ba musicien na tokufa pona Congo kobima stade bato nyonso basani balandi ye nde makambo Félix asalaka mokolo wana tango Félix atelemi po akende bato nyonso ba combattant moto bapesi bokonzi ye yo Kabundi mais ba combattant balandi nani Félix tango batikali ba mutanda na banani batalandi benga bo bafana quit te bafana quit te ezalaki sélection spirituelle Wana zalaki spiritualité. Mais wana zalaki spiritualité, sélection spirituelle ndamba ko pona na ko tika la mokondi. Tango batata na batikali batalani. Je bala bi rien. Fumuke na mufu. Batu basutu babi. Fumuke na abi. Bino bomoni makambo leke ate. Batu ba comprendre te vetu bala lobi. J'ai vu les pères à fils. Biloko Tshisekedi bandeko beta ba masa na ye yango. C'est que l'incarnation molimo ya Tshisekedi ezana nzota mwano awa biso photo luka Kabila tolia la biso mbangu ndo moni place ba jeu wana bazwa décision ba luki Kabila PC primature banye na ngambu na bango mbeko gode makamto solo ko yo luga makambo ye bakie Kabundi non ndeko gode mama lelo olobi ke bobengani ndeko Kabundi honorable Kabundi okoko pesa ba imboka mo ba remarque ke be ba comportement ndeko Kabundi o esali vraiment ke bino na IDPS bobengana ndengo lobi bobengana ki Omoni Ndeko Kabundi. Ndeko Kabundi naza ndeko moko auto battle avec beaucoup de caprices. Et puis le chef de l'État au Boko Mona Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Ayi mutema munene hein? Félix ayi mutema munene okondimato ko zwa idete. Kabundi naza mutu bilenga IDPS bangai babeta kala babengana. Mais facha salaki kaka na ba réunion bilenga ko efsa bango bocha na se. Moto na ina stati. Soki to betiye ou bete bosaliye mabe bobengani ye muto ya kei na ministère ya intérieur bako compliquer biso pourquoi parce que na ma commune na biso c'est à lui d'organiser les congrès yende fa organiser congrès to bimisa président légitime ya IDPS nde to fotaka président Fachi c'est pour dire que soki to perdaki Kabunda kei tongaki to organiser congrès o elingaki respecter statut na biso te bakokaki pe ko compliquer biso na niveau ya ministère ya intérieur
malgré ba bêtise na ba buzo ba na ba caprice na ye lokola eloko na te autoriser ki yango na mutu to koma ki obligé à to bondela kabundi loko a bébé ako sala ba fier biso to ko bondela ako sala ba fier le chef de l'état ko meme États-Unis kabundi moni New York kabundi moni New York minda pelele kabundi mo muteme kiti amemie na Belgique kabundi moni Belgique Félix ko monara le chef de l'état amemi kabundi na Tour Eiffel kabundi ko kama Tour Eiffel mbala liboso de likasi à Tour Eiffel oh mais biso ba tutoza balanda kuna ko ozo ko bae kabundi tembo ko tala Tour Eiffel ba makamu mususu wana nyoso le chef de l'état ko sala pas longolé complexe naza ko finga été mais ça vinga pe na ko chama kelela na kenda te na no pe na mona Tour Eiffel te ba mbuma o Chris Njora ganga ki na Belgique wana na no mona yango te soki mutu asali nga faveur ke na kende ko mona ngo na ko mobeta li solo eza ko finga ye eza ko finga te États-Unis liboso mo yango pona grâce à Tshisekedi po amo na Belgique à liboso na vie grâce à Tshisekedi amo na France à liboso na vie grâce à Tshisekedi donc to bondele lo kwa bébé to ko melise miliki mais tala ba caprice nyonso ya sala ki biso po to obtenir congrès une fois Félix élu le président légitime a bikete malgré tout beaucoup ont trahi beaucoup sont allés malgré ba caprice na ye matikala ki quand même c'est appelé biso congrès loko to lingaki nazongi selo sous confiance à la secrétaire générale godeto kende na question mabeni ni obino na IDPS mo bomoni kende kasi tangu naza ko expliquer yo wana na la kiso ke mabe bandaka la mais Félix Tshisekedi na motema na ye azali ko pese toujours confiance a commissaire secrétaire général toke na ye élection au kabunda ko ganga ki ya pesi Félix pouvoir yenda beta ko yenda ye to pesi ndeko fa il raison yende a pesa ki Félix pouvoir et kabunda na ye ba jour mona so na l'autorité yo bika so ngo beta mutumatolo ndeto flataka nabi mokonzi yo vuma na mona ke yo dauphin faché après faché kozala yo autorité na singa ndeko pourquoi ma président de la République les premières choses, tu dois avoir la relation avec notre président de la République. Deuxième chose, tu dois être aimé par ta population. Troisième chose, tu dois avoir la base sociologique et naturelle, comme IDPS. C'est quoi on a eu? Nazala pire mouta chef. C'est que na mukusa nga ba mona mai songo beta matolo beta ka matolo mais ba makamano zo ebisanga ke na roza la dofa fachi. Nazata na critère moko te. Facha fa comme président de la République. Facha la nanda ko Obasanjo 3 jours. Aketanga. Na parlé à Obasanjo. Oui, Obasanjo. Ancien président nigérien ou un commissaire nigérien ou Ezadelo. Facha zo mona fachi oyo. Avant bino bo commissaire président de la République na Congo population congolaise élire. Atambona na ba tapis rouge. Il y a ba nation mususu ngai na mona ba image le vieux Sassou. Fachi opposant, Fachi Mwana et Tshisekedi, veut s'asseoir à Bongse cravate. Fachi Ozomona Fachi a commis le président avant Nanda Mobutu. Fachi a bino bo surtout que le bo benga jouisseur a kola na milieu présidentiel. Ayebi ba parler de la nation belé avant comme président de la République. Si quoi toutes ces relations wana Zela iloko moko zongelinga na mutunde ko kabundo beti mabe zela la banda ko expliquer qui est Fachi baka Fachite Macron président de France ndeko godi to sana question mususu maman nazo la question qui est Fachi Macron président de France eloko nini ya mabende ko kabunda sali bino na IDPS ko boyi na ye eloko mabe liboso na la question na muke akoma ko tout atolo ke yenda mimi Fachi na pouvoir Macron président de France nouvellement élu premier jour ba uti ko voter Macron alors moi la lié à manifestation azo na salle pour fêter Macron zo kota na salle be Fachi na sima ya batu Macron telema Félix viens mon ami Macron embrasse Félix et puis ça ba mende liboma na mboko ba yeba naka wapi aki na bokonzi na makila mabe ozo Lucas ko tu na nga ya Kabund eza mabe ya depuis to soki pouvoir ou bien o abandaki depuis kala o boyinye le bobi gaza mabe ye lisusu te boye Kabund pouvoir mataki na mutu ya liboso na nyangwana Dede Kabund c'est vrai comme si il est vice-président de la République. Donc après Félix Tshisekedi c'est lui. Ce qu'on t'a dit mutu loko Jean-Pierre Bemba par rapport à son histoire na Mboko.
otali mutu lokwa Katumbi malgré mabe na ye par rapport à son poids aussi na mboka o otali d'autres personnes na Kabound se permet ya koloba ke Jean-Pierre Bemba na Katumbi baye ba FC chef de l'état boy moi je frappais la table j'ai dit non or kazaki moto akoluka kobeb c'est la chef de l'état ba relation na bani na baninga wana mabe ya liboso abale ko bimona ye vice président batu babanga fachi yami bale babangai deuxième mabe auto constaté na Kabound au sein de l'UDPS Kabound a eu ba jeune ba guerrier o ba bunda po na UDPS a écarté bango na gestion à pouvoir a moni ko écarté bango na gestion à pouvoir et se mettait ba jeune ngo malgré nzala malgré piaka te non croit fachi fachi tche mission ata biso tozolia te mais yo kangola ka mboko Kabound alobi ngana luka ba jeune no batomboka ba retourner contre fachi maintenant ni ba jeune no bazotomboka te Kabound alobi face à la nomination ba nomination face à la wana alongoli ba jeune leader nyonso bazaki na ba poste de responsabilité na IDPS en l'occurrence na ville à Kinshasa alongoli tous les présidents ya ba ligue des jeunes ya ba fédération ya Changu alongoli Ibrahim Atenda ya Lukunga alongoli Pati Tumba ya Place Boye alongoli Mutuboye alongoli ba Makese tout consort a nommé bon Facha ko interpeller lui ne nommez pas au niveau de la ligue des jeunes le pourquoi parce que ba jeune wana bazana nous récompenser te mozolongola bango na poste pour nani mabe ya mibale Kabound Saraka kalinga ki ligue des jeunes ya UDPS est retourné contre Fachi. Et bon ce ba jeune wana babana ko travailler mabe a ko changer te a ça. Mabe te tant bato aza ko diriger parti. Il faut que tout une histoire. Ibrahim Wana a dirigé Ligue des Jeunes à combien des années? Pati Tumba a dirigé Ligue des Jeunes à Lukunga combien des années? Tant que yo lingo longo la bango na ba poste ou babane ko servir parti. Récompense ni parti pesi bango. Ba pesi bango na de l'autre côté. L'idée était quoi? Ba jeune on a le quoi ba leader d'opinion. Ba tombo qui sa ba jeune contre Fachi. Mais ba jeune wana pe le quoi ba comprendre qui vision Kabound. Wana mabe ya mibali. Mabe ya misatu. Kabound toutes les opportunités. Oye monana ki na parti batu bakendaka misala batu bakendaka ba DG ba mandataire tebi place ba utarate Kabound a créé déjà du gablo na e abengango décision finale un orgueil donc qui veut dire que la décision finale c'est pas na ye Facha loba Kinganda loba Kabuya loba Kazadia loba Fulanda loba décision finale s'appelle Kabound. Mais maman, tu sais que pendant tout ce temps-là, Kabound se va aider. Parmi les jeunes qui disaient la vérité à Kabound, parmi les jeunes qui affrontaient la dictature de Kabound, moi je suis parmi. Kabound, jamais après le départ à Félix Tshisekedi en tant que président du parti, a commis président de la République. Natikala ko sepena Kabound eta jour côté. Pour na yebaka démarche na ngana za muto abeta gazon na chef na ngai président sectionnaire. Na yebise que ngana beti no gazon lelo na section O. Mais un jour, vous allez comprendre qui est Kabound. Le jour que nous avons chassé Kabound, les messieurs a comme à côté de l'Angélonginacé. Merci. Donc, il y a qui va m'aber à Kabound et à Souka. On est à ma cambassane à 4 parties. Mais tant qu'on a bimi Libanda, combien de pinets à Kabound de Fafouta? Nebe wa pine gozanga. On comprend. Nenga zawana na justice ti ba bengie ceux qui jeudi nenga zo kende wana. Ba plaignant pe ba pine bazali. Ba pine. Ako tobola ba pine. Au-delà, on va apprendre à l'église à Kanga sonorisation. Azana on anda kuna koma ko betela ko musique ba DJ ko mela ba whisky. Mais c'est vraiment disque lande ko godé. Na lande lo ko moko. Peut-être que ba église mususu pe ba déranger à 23h00 bana ba ko la ba église. Na landa eloko moko waze kwa loba boye. Zela Félix waze kwa lobelo mo très important. Ça appelle malamu na e papa ndeko godé. Malamu ya Kabound. Malamu ya Kabound. Ozana posana biso malamu ya Kabound. Et malamu nizani. C'est un courageux. C'est un courageux. Et puis, deuxième malam ya Kabound. Biso nyonso yo, na ba vie na biso, na ba ene na biso, bazwa chance à okosa Kabound et Tshisekedi le père, mais Kabound akosa Tshisekedi le père. Akosa na nini ndeko? Ah? Comment na yena nu Kaboundji wa Kaboundji. Ye aebsa Tshisekedi que comment na Kabound a Kabound. Et pas na bango na Louisa. Ye yebisa Tshisekedi pas na bango na Likasi. C'est comme ça total la grande esprit. Le coup là Tshisekedi le père Kabound a réussi à okosa yi. Si qu'on peut sa population. Hein?
ayebi sa Tshisekedi kaza licencié Kabunda no monana aza licencié na RI relations internationales Tshisekedi a économie secrétaire général mutu moko pe ka bongo ramasser te Kabunda yebi comment fabriquer ki biloko ala tant ba yeli Tshisekedi ba dossier ba makabutu c'est comme ça je dis que Kabunda peut-être azala ki a connivence na pouvoir en place ya ba Kabila pour ba pesa ka ba document na ndé licencié à RI Kabundi la Kabund. Mon herbat balba que classe na Congo eza ya voilà. Mais biloko on attend mon président Facha lobi ngo ba bayini président Facha. Kabunda loba kaza na diplôme ya licence na RI. Mais tant ou tozi pouvoir Kabunda lobi ke koku fasoni komona passe ILK. Peut-être pas linga asala ausani na ILK. Na ILK osa droit azape ko assimiler ngo malamu te. Peut-être que linga ko manaye avocat. Aza ko assimiler ngo malamu te mama. Ndeko gode lelo ba bengisi honorable Kabundi na justice akende ko pesa biso ba explication comment mbongo bimaka na Congo ndenga lobaki président de la République ba mbongo ezobima makambo belebele mais bino na IDPS bozui moi trouble. Bozo banga nini pour ba vérité ko bima ou comment? Maman. Vérité des urnes. Papa Fayulu ero mute meza kimia melima ya pure era bande ko loba oh Fayulu oh boy. Oui bien lo ngana zo ke lenyezani. Moi je vois Tshisekedi le père à Félix Tshisekedi. Malgré tout Mukebai na ba fan Djongo Barobi et il vaille Tshisekedi le père à Kabund. Est-ce que Tshisekedi a talaka faussaire? Tshisekedi le père Rubnonyo Sobolanda comme leader ça va forcer Tshisekedi bande ko boto la ba mina batu Tshisekedi bande ko tobo la ba pine ya batu tout ça na état de droit Kabund alinga sa la sortie officielle ya parti na ba ebi c'est pour succès et ya batu bacha oka première sortie na yo finga ka chef de l'état. Tant qu'on signe un chef de l'État, mais son équipe, non, son équipe est restée, il veut pas tout autour de il faut s'attaquer à la personne des chefs de l'État, de façon que Moukile Sanini et Chabisoka. C'est là où on appelle si maman Aboutingaï, merci maman Tete Moutema. Mon fils, même dans les bêtises, il faut les faire bien. Donc il faut être intelligent même dans les bêtises. On sait la bêtise, mais on sait mailler de la carte. C'est que, bien sûr, on sait la bêtise, mais parce que quand il y a pourquoi? Même quand tu fais des aventures, il faut toujours mettre dose de intelligence. Pour pas que tu fasses l'aventure, moi bien, bien. Mais est-ce que Kabunda est allé biso buzo bana bassesse? Donc tout le monde a compris maintenant comment l'IDPS pouvait Kabunda. Tant qu'on commande d'ailleurs l'IDPS, insuffisance intellectuelle l'union sur cette ligne. Et bimi. Pourquoi? Parce que quand tu diriges un parti politique comme UDPS, il y a qui matinée. Juste pour Augustin Kabouya tellement à sa discours. Ça lui a pris combien de temps dans le bureau avec le bureau politique? Les équipes de sabotage vraiment. C'était pas le sabotage. Il engage. S'il vous plaît, il engage l'UDPS machine politique. C'est là, madame. Okoki kwa koloba biloko ramasser. C'est que les collaborateurs ne vont pas l'accès de nos discours au lingi au loba. Comme ils ont la point par point, c'est peut-être loba oyo koloba. C'est comme ça se passe dans les partis politiques. Mais Kabund, même tous les discours qu'on a IDPS, Alinga s'est vanté qu'il est le plus intelligent, c'est lui qui faisait ces discours. Le lorsqu'on kota qui est lobby. Dans le discours, on a retenu l'île. Félix est un danger pour cette république. Félix est un jouisseur. Félix est un mafieux. Félix a volé. Félix a détourné. Et Félix a violé. Ndelo zanga ki na kati wala. Pour nyonso ya mabe ya mokila lobi yango sur Félix. Mais na kati wana qui est plus loin. Na expliqué dans le temps ko benga Félix jouisseur. Papa, nous avons le pouvoir. 37 ans d'élite. Nous méritons de jouir de ces pouvoirs, mais ensemble avec la population. Nous, avec la population, cette fois-ci, il y a que la jouissance. Métro qui n'est pas jouissance. Oh, et l'autre, salami, jouissance. On jouit maintenant avec les peuples. Nous ne sommes pas comme les PPRD qui jouissaient seuls, qui prenaient champagne. Quand mes enfants partent à l'école gratuitement, c'est ça la jouissance avec les peuples.
tant que maternité fêlée, nous plairons ton sol, nous assurerons ta grandeur. Maman Louka formation, plus de 8 zones de santé déjà dans une maternité fêlée. Faut respecter que la constitution, nous plairons ton sol et nous assurerons ta grandeur. L'RDC, maman Nabiso, oh Nini, Bobé Ngoni, Moutaboti Nambeli. Césarienne avec Fachi Béton gratuit. Oh les recherche te bat makomona ke au se formaraté. Non, to luka to mona ba maman obi ba bosi ofele ba beti gratuit bo hôpital les obélés non na ki on tient. Bien sûr vous prometa ngo lobi ba. Mais koto social, to gena social. Et bon ma soto obéta les années sociales. Comment te fais les années sociales? Mais tu koto bana kota bilonga kolya ndeko kodé. Moni congolais faut tout na ngai kolya. Ndeko za boso zaki na jeune bien olete depuis tongo on ngote les mabopete na veste vanda malemi zera batu ba soni saso makambo olia na tuna question moko yo za journaliste na zo tuna population. OK, tika kana tuna population. Tu as 4 enfants. Il paye $200 comme Minerval dans l'école primaire. Aujourd'hui avec chef de l'État Fachi Béton Moukwato Moromo Amai. L'école primaire gratuite. Tu as $800 récupérés. Au retour passer comme ça on nda goûter. Au retour fufu nda goûter. Tokiei. Moi ça botti na césarienne. Na muto mbodi kembe c'est $800. Na muto mbodi kembe moi ça botti na PC exemple parce que na yebi. Na muto mbodi kembe $800. Moi ça botti na césarienne. Na ba hôpital la cité $100 $150. Tant moi ça qui est à botti l'état zéro ba charge à nyonso. Au retour masangu nda goûter. Na to école masangu komi $1. C'est pour vous dire que mboka maman mboko to kutsa on a 20e niveau sous-sol. Tokuta on a 20e niveau sous-sol. Facha bundi moins de 3 ans. Ce qui n'a lobby na banda ko lobelo ba réalisation. Toza na émission à réalisation toza na émission à réalisation te otuninga question ya Frank Diongo na koya après na expliquer pourquoi ba bengi kabundi na justice. Ndeko Jean-Marc Kabundi tango alo ba balverne ne wana zolo ba babiloko oyo ba komeli azo maîtriser te. Le chef de l'État a déplacé à Mbongo chaque fois na ba petit porteur ezo ke na ba paradis fiscal banda. C'est que Azako acquisé chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi na niveau communauté internationale qu'il est dans le blanchissement des capitaux, il est parmi les gens qui soutiennent le terrorisme. Il est pardon Azako là tu sais ba charge moko aux populations ko yebate. Eza motema mabe omoni Kabundi tokomi ko considérer le quoi moi si ba bengana na libala omoni moi si ba bengana na libala ko tune sangwa mobilité on n'est ni godé hein même si parle la vérité la vérité azalo la moi si ba bengana na libala po Kabundi alongwa ki libala to bengana ki ye alongwa ki mo ka to bengana ki ye oh yo zaki les jours to bengana Kabundi yo to filmaka a démissionné qui na parlement na parti to bengana qui est to bengani ya ko bengana to trouver kaza dignité ya ko engager biso ko tuna Félix c'est pas Kabundi za rozo tuna mwasi ba bengana na libala ndenge ni mobile na yo boko yeba nini ya koloba parce que le rôle est makamba mboka le chef de l'État va na ndako procureur abangi baya ko tuna ke makambu Kabunda ko lobo ko yoka te kobenga Kabundi na justice eza koloba te kokanga Kabundi ndenge babengi Kabundi na justice le chef de l'État est exposé devant ma juge wana lui-même Kabundi aussi est exposé le pourquoi Kabundi faut approuver la population comment le chef de l'État avagisa kabambongo na ba petit porteur et que na banque nini ba preuve nini ya zanango soki Kabundi brandir ba preuve. Mais on faut interpeller le chef de l'État. La Cour constitutionnelle est là. La Cour constitutionnelle est là pour tel est l'état de droit. Tout le monde est l'état de droit. C'est là un message dans le Frank Diongo. On dit que Frank Diongo, politique a beaucoup de bien makasi. Pourquoi la politique a beaucoup de bien makasi? Zana l'action de cosmétique et politique est fonctionner. Tozo chité wana nangina l'action le moto ça la même émission mususu oui to ça la même émission mususu tande Kabila banda ko fonctionner Kabila zaki il est à l'opposition au pouvoir
Non, allié, il y a FCC. Mais il avait aussi d'autres alliés côté l'opposition. Autre IDPS, établissement commercial. Donc, c'est qui financé par Kabila pour mettre des coques à jambes à l'IDPS, que l'IDPS ne puisse pas accéder au pouvoir. Pourquoi? Devant tous les événements, les gens là venaient se rassembler autour de Tshisekedi. Mais une fois aux tables de discussion, ils abandonnent l'IDPS, ils s'allient avec Kabila, ils partagent le pouvoir. Dans quoi peut exemple 2003, dans Sen City, bango nyonso na sima Tshisekedi bien moniere, mais tant que babimi bakaboli 4 vice-présidence, IDPS a 0. Bango nyonso bakatisa bakenda ko travailler. Tshisekedi a lobby, je vous connais très bien. Devant des problèmes, vous portez des monières. Mais une fois au pouvoir, cowboy américain, bien champagne. Toyen en 2011, après élection, Tshisekedi a lobby, va se jeter dans le Parlement. Est-ce que Bayoka Tshisekedi, le lobby a l'acceptation que Bangonde ba fils biologique, Bangonde ba fils idéologique, Bayoka Tshisekedi. To avancé. Il y a que tous ceux qui ont boyé poto bima na porte de sortie. Nana tel aimé la vision de Tshisekedi. C'était pas Frank Diongo. Frank Diongo a dit je suis pas d'accord na démarche de Tshisekedi. Biso tozo benganaka Kabila makama Senko et Talingate. A qu'on s'est retrouvé na prison. Tant on s'est retrouvé na prison. On s'est retrouvé na prison à l'époque voilà. On s'est retrouvé na prison. Biso to tikali to continuer lit. Frank Diongo na prison tozo que l'élection. Il n'a pas soutenu Félix. Frank Diongo n'a pas soutenu Félix. C'est que Batika qui est le meilleur gagne. Facha gagné pouvoir. Tant que Facha gagné premier bénéficiaire, il y a pouvoir, il y a Fachi, Frank Diongo. Frank Diongo le coma qui est prisonnier politique base à la libérer. Ba libérer des copies terre casa d'honorable à télé Sibiso noir sur blanc. Chaque jour Frank Diongo a bon moi na mayotte comme ça boy. Ngai koto partir ko fonctionner ndeni. Mikolo pe moi système exaté. Merci beaucoup de vous. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi a un système ya Kabila. Yo travail raté, on va avoir 5 000 $ les mois. Yo travail raté, on va avoir 2 000 $ les mois. Mais oui, beaucoup de ces gens-là que vous appelez les opposants à l'époque, Bazara qui n'a pas vendu qu'on soit au pouvoir. Si quoi Félix qui s'est dans un arsenal le rôle à IDPS. Abanga ya peso 5 000 $. Ya nini komata kuto aluka. Abanga peso 2 000 $. Mbongo za service de la nation. Sel musala sa nini. Ozi. Oyo osala musala te. Bunda. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bolandine de Gogode, Aza communicateur ya IDPS, Boyoke Nenga lobby mingi vraiment. Merci ba abonner. Ne besoin de Gogode moi appelle Batuno ba s'abonner na JNZ News Télévision. Bon, tu sais la population, bon, on a vu na JNZ News Télévision. Ah, vraiment, bon, on a fait un temps réel. Bon, on a fait un salinini. Pour infrastructure, tu fais ça la mission mobile, bon, on a makambu. Excellence Alexis Chisaro. Ils ont réalisé un niveau infrastructure qui nous ont organisé un championnat mondial. Et toi même déjà. Tu comme déjà dans la émission. Félicitations, Excellence Alexis Chisaro. Vraiment, l'émission caméra circule toujours avec votre servante Chira Bakayamba de longues jambes. Moi, Sinzambe de longues. Merci beaucoup. Merci. Namo caméraman, réalisateur, Eli, donc Moutounanga, vraiment, Tongo. Merci beaucoup. Bye bye, à la prochaine.